Tata le pétrolier, Jira Santona, Azim Ochoa, DJ Miel de Paris, Dominique Mayemba, PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamou, Michou Echele, Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Juno, Jolika Chama, Jeanne Antona, Chéri Momoumou, Cédric Momoumou, Junior et Tata, Alexis Djipe Morando, Karine Boukaka, souvenir de Paris, Clarisse Katoudoua. On dirait que moi jalousie. Il fallait que tu aies la ngati. Il fallait que tu aies la mutumu banda luka pouvoir. Pour nga luka ngoti marambo. Ba alisa la ba témoin. Ba ko maramu konzi te ba bota maramu konzi. Kinana ba préfecture ngam na sala maramu wana tout. Ki léopard est comme validé et mis sa statut marambo tout. Ngati. Elonga na ben sala ka yango. Yoso kuta ina lisusu. Yebisa luka émission moto sala ngana ye débat ya TV. Yamarambo, Yakopo. Ok, mon soko préparé cause mon aningo côte sango te fulu ka mutu mo la iteber. Siko batlo ka babise baber la tabiso na mte na vie. Moni batu tout oyo yebi batu tout botala ngai. Batu tout boyebi ki baba journaliste. Bazalaka ba léopard. Mutu a contredire ngazate. Et à la ra ki mutu mo ruya à s'attacher na Rams. Rams a payé moi Lupemba à Kei. Parce que là, on a un peu ça, à Kei, on a un peu de Rams. Neba ouera son a full atalate. Ok, on a eu pour Rams, on a payé lumière. Ok, on a Lupemba Rams. Rams a ticalé na Lupemba, le roi léopard. Cher internet du www.congovibration.com de naim sarabino balobi to lekibino kaka na sika bino boleki biso na kala kaka ne naim sarabino Congo Vibration to ela bino ba information ya bien ya kitoko ba biloko oyo eza a live to ela rabino te masolo alukuta kana naim sarabino tout temps Ramsa Gaya oyo émission na bino Vibration Plus bolanda partout na Canada na Londres tout na Chine prochaine état mara partout na monde ga ezalara na ina rectifier leur moro yana bato belé balabiki non Ramsa Gaya ndeka nini kaka faut ça émission en français mais na atabino moro vraiment na ebité François Hollande soka na kini na mboka zo alobaka français alobaka lingala na ebité pena Obama soka na France soka alobaka français alobaka ne kaka anglais. Donc il y a un santara penage non faut na beta lokota puto zana langue na biso national et soit kabinoté yokasko biloko boy olo ba on a français vraiment na si bino biloko ezaki toko pour Ramsa Gaya na mbeli bino invité moko ya kitoko oyo bobengaki balbino Ramsi tel mayo zalaka sankara ya le léopard faut yambelela biso yeto yeba nini ezoleka qu'est-ce qui se passe là-bas ya wana lobaki lelo na ko yambela bino moto yambo moto liboso pazo sala ke léopard ebengama léopard na kati ya Paris balobi babota ma mokonzi quoi sans plus tarder bien tout cas fongola image. Bonsoir papa Mpassolo. Ramsi Gaya, bonsoir. Bonne santé papa. Ça va, ça va bien. En tout cas santé ça bien. Nabi ke bato balinga biso ba otala biso. Ba on peut ba bien. Bika ba bela ba déplacement ba ni neto lo bara yo kutu muto bana makambango. Ngana yo ko mpera pa na yo.
donc makambo ezalaka nde léopard yo moto oloba ndenge wana donc léopard ezalaki na mouvement Dijon, Lyon, Lille, Bruxelles, Liège, tout là dans mon mouvement pour que léopard n'est pas comme donc moi de la femme en tout cas non c'est un merci na bateau basala biso confiance ba journaliste léopard ndé bazala qui partout na Paris c'est Marc Tabo colonisé les 11 na Lille nani azala kuna Dazoflex na Dijon on allait on a monsieur le président na Liège tu allais on a pour clôturer donc il y avait moi Dazoflex Saint-Marc na batu musu belé par là qui d'autres tu allais au Panzana na signalé que de bundes chala mama et pas à Bruxelles le 11 colonisation kaka donc tout ça merci na bateau ba comprendre idéologie voilà. Balobi salut au drapeau na yemoko joli cache ma triple onction mal à l'aise Balobi 3 fois bon appétit ça suffit pour na yo talara moi ça mal à l'aise na kati Paris Balobi sans plus tarder na robot ça na équipe complet à Congo Vibration quand ndenge za la habitude na moi na sima caméra dientu kabilili chez moi ndabilili place bozali na moni bino Blaise Zebele Mobobo bi coordinateur o azo kamba Congo Vibration Balobi une chose qui se prépare wana ezana na kati to dévoilant la minute oté Balobi bino tout Francis Wawiza igete mbongo l'argent Arlette Mvondi j'en suis Luonda bambote belé Popol Mopasula Léona mbio na émission nga Vibration Pisca Neza la rap Tozon na émission na Léopard mais bateau bazolanda biso na monde ba comprendre juste un petit mot Popol à Otapi Popol Mopasula zanani juste un petit geste ba ibaré Popol azaboye a Utaboye azaboye Popol Mopasula Uta Kinshasa journaliste animateur culturel de formation en tant qu'animation culturelle et développement na INA na sala présentation na ba télé ba chaîne ebele na Kinshasa wana Raga Plus Canal 5 ANTV Africa Télévision RTGA voilà RTGA déplace Marambo Zali Tilelo et puis voilà il y a mingi il y a en tout cas ngai wana to salimo makambo moi mukie na mukie o to zana moi ya goyeba moi mukie to yebi to sala na peu makambo moi mukie donc voilà Balobi lu tiba pas ozali vandi kitoko zotala biso masolo ezali lengi Balobi odilo amos les guerriers masolo yango Congo Vibration Popol Mopasula eloko pelanga na bengeli a na émission lelo toyoki mbilinga ikoti na Léopard mbilinga ikoti na Léopard tozo comprendre te bat bazo benga ba bio sankara Léopard tozo ke lorote masolango eza ndenge nini ya onga la bingape toza na muto akambara biso na obenga ye mo expliquer mbilinga ikoti na Léopard avant na loba mbilinga yo moza déjà courant ya mbilinga ikoti mbilinga ndieza mo trop benga mona na expliquer mbilinga mambo ezalaka boye to sola kaka to monsieur zelengi Balobi Popol Mopasula opandi Léopard Popol Mopasula batiaki au président Léopard biso tout batu tout ya groupe bazo mona lorote Popol Mopasula ozo sala lokote na Léopard kutu Balobi kutu balongola yo na Léopard donc mbilinga koti na kati ya Léopard ba misusu Balobi ke non ba comme na bango ki ko kende donc bazo panza ikomi ko panza na moko komi ko longa po nini Popol Mopasula azokoka elokoti siko na batu tout bazo tala biso na minute oyo na bi ke Léopard mobimba bazali bazo landa biso eloko ni ko yebisa bango ko ba ko retenir na mbilinga koti na kati ya Léopard mbilinga non Léopard tout ça batutu bali bato balongwaki ndenge zalaka na makambo nyonso moni biso et pas na biso ba congolais ya la ka bongo comprendre pas na biso ba congolais ya la ka ndenge wana ya la ka ki mutu moko ruya a s'attacher na Rams apesi moi lupemba akei parce que lo mutu na zo bossa na ke akende na lupemba Rams cité
nde babenga weraso na fula tala te oke na yo na yo po Rams nde mutu apesi yo lumière moke na lupemba Rams te Rams atikali na lupemba eloko Léopard bato bandi okende lelo ta nga na monaka neti bato babosanaka histoire Léopard bato bandi okende lelo te moni bato tu oyo yebi bato tu baotala ngai bato tu oyo boyebi ke baa bajournaliste bazalaka ba Léopard moto akontredire nga aza te mais baza te na minute oyo oui bakenda na bango basala association na bango mosusu UJCD bato na tout baza na UJCD wana en tout cas majorité bazalaka ba Léopard tozalaka na bango na ebandela Léopard avant que tongana comme président Léopard biso tout oyaka wana tango beauté image na marque tabu basalaka Léopard biso tout tozalaka wana bato tout bazalaka na kati na biso bato tout à l'exception de personne. Mais tellement na makamba congolais on a kuna zala na ngana président te ngana la peka mamba Léopard mais tellement que na makamba congolais ba mécontent bazanga raté moi mutu moi yeka yepe abimi na ye ote na sepelite parce que mutu aram se ko zala kuna te ngana ko sala lo boye te ngana ko balka boye te bon mutake bosiko yo yebisa ngai so mutake na ye neti ngana sani siko yo za président ya masolo bato bazo longwa bato bazo kendaka bato to lingi sur le parti en tant que yo président tu fais quoi ozo sala nini pour jusque là bato bazo longwa mais tout mona président azo le beloroté tout monde attend na ba entreprise et ça la bien tout le monde a remona chef entreprise avant de ba directeur ba gouvernement na bon tout ça la boye pour na boye le bezo sala ma tout ça la ndenge nini to memelango boye mais jusque là balobi président ozo oloba elo côté ni réunion moko stratégique au sala que non to vendre ça le part pour bato bazo longwaka et ça dit ya quoi en fait ce que ozo le départ au salama qui juste après soirée ngana na rolo ba yango tende makambo parce que ba prévoyait qu'ils ont déjà na sala ngo déjà fallait ba sala ninga wana comprendre Benzema moto mobali ya ebima moto loba mais président na katio maloba te toujours en na soirée mbilinga o toujours be ya Léopard et bandi à partir ya soirée tout à fait normalement to ebi Léopard ne wana ezali média ya ba journaliste tout Europe il y a diaspora, il y a Europe. Mais tout ça qui sorti officiel. Donc partout, non, c'est tout. Au bas, Union européenne, diaspora fait. Tout ça qui réunion Moroboye, n'habite son réunion bien à Nimotoba qui est sorti officiel, il y a les Léopards. Mais du coup, tu as sponsor Morabimi a 50%. Moutoumora Bimi a ce qui boye. Il faut droit d'entrée. Mais tout wana biloko wana nyonso babi Léopard azaki courant na ngote ezalaki yo mutu azaki courant ya mambutu à partir wana batu musu bazaki content na mambo bino bosalaki te yango batu bakomi kolongwa okoki ko bisa bango nini content na mambo to sala ite ngana président kaka ngana président ka Léopard na président ya Rams c'était Rams a journaliste libre mais ce Rams a continue na Léopard ngane mokambi makamona to décider on a réunion ya bureau batu tout bazala na bureau bazala na réunion wana bayeba makambo wana comment donc ezana ngonde ka baloba makambo ke mutu soko préparer kuzo mona nengo okoti sango te fuluka mutu mola ite ber siko batu loka ba biso ba ber la ta biso nanu te na vie et koki jamais ko la tangai po makambo tout na sala na chaka toujours témoin comment yango irata réunion on a tout ça là yango batu na ibisi yo na bandeli sous part revient na c'est ça ngadi mutayaka te réunion mutu tout oyo yebi azaka na bureau azalaka na réunion yo ki besive César ngadi ya longwe mais tozo ngango après obi période mu ta maison mais bandolo le silence du chef onza lo ba pamba te Valère maloba mokonzi ici là yango mona na ba village mokonza mboka lo ba troté ba sage bazala wana pour fo ba lo ba ko ya ko lo bati yo za Rams yo yebinde babenga ko sankara de kunta ya Léopard tangu baloba moni tangu bazo ba balonga na zomo na ba balongwete na balongwe belé makama ko longwa o na Léopard za kopa gare tamsupo biso moto na kati to yebi yango te association banda makama poto ezala poto
Manda ba diaspora ezala poto. Association ba journaliste ezala te. Léopard Isram somoni makambo yo. Ta mususu to zan libanda. To comprendre nango. Tango mususu. Léopard ezako pa Gaillard. Et ali yo toté ateke ba bimina kwa ba sabate. Ya copie ya Gaillard. O ba faut pas comprendre. Ko longwa batu ya normal. Tout so ko longwa batu ya normal. Ya normal. Mutu muso akoya kanga mina ram sport wa lupemba après kende. Mona nga normal. Normal, mona nga normal ke mutu ne fala ya akende. So nga na tunio kaka bolo baka ponga mna koto yo akuna. Na tunio ko tangira ba kwa ba longana. Mo ba to ba tapso na ndako. Ba mitu na banani yango. Inga na kuta na bon mais obligé te atanga ba komola bango. Mais na kuta na bango. Ah. Baba nani? Otuna nani odani nguna nani bat ba yima bango te. Makambo bandaka makambo po ezala ke biso ne makambo ne wata zoloba makambo banda ekomiaki ono to salaka réunion ayaki na mutu boye abalusi boye nzoka kutu yalanga nango ndenge wana te ba hypocrite en fait na kilexio yo bana Congo verso bolanda biso ba lobby boye pour nga zaka ka nega ke zalaka ba lobby ke nga zaka nga boye polele pona bomba nga na ko bomba pe yote ba lobby boye ke non bino boza bana mikie ba misusu balongwaki babi ke bino boza bana mikie bozaka bana mo bosala ba internet ba nini boleka te na ba nilo mo ya minene ti boza bana mikie bango baza ba mikolo yango ba longwaki batiki bino bana mikie bosala buzo bana bino yango ba bi opanza na bino. Déjà naibi na mutu ana loba ibongo te yoso kuta ina lisusu yebisa ya luke mission moto sala ngana ye débat ya TV ya makambo ya kopo naibi na mutu loba ite mais ce pays yo ligneza la yo oche caméra yo na katikati ngana mutu wana boye boponi na monsieur jo boponi bocha makambo to tande to solango ngana mwana mukepe nande balobia webi ngana na mwana muke ngana pena boyebi kute loko te bana Léopard boyebi loko te na masolongo yala na oka ndingo wana amoni mutu soko banga yo alobi misolo makambe bele o ramswana ebungo o ramswana tra ninga za mulai o ramswana tande atika mandefu lo mo musala makambo yo mwana makambo bana mike bakati mengana na penza mwana muke et puis nde baloba bomba ko saate mais nazande lourd pena donc go mekati te nanga pena go mekati jona sogi fi wana sogi jona walo be bongo mo msu yo peka loko za mutaba tembe be ngai c'est bon ngana monika neti yo lo ba petro na konta jona lo ba ne makam na ote na mekabino na émission mo bino de bolo bela no makamba kopo comme place yo comprendre que mona muke a osala makambo ya yebi ko sala ya nango bongo de ya makambo to lobo moi jalousie il fallait ta monsieur zala ngati il fallait ta monsieur zala mutu mu banda luka pouvoir ponga na luka ngoti makambo ba ali sala ba témoin e get kasongo ba témoin ba fifi be ba témoin ngana luka makambo aki pouvoir ota nga vana na ngai na yaki na ngana yekola c'est marque tabou abenganga ndeni ni kope mo salami ayaka na ye kana ngi mama pouvoir ngana yaki na yebana na ba bino na ibana na ba petit na grâce mbisi la sexy na ibana na ba masa na ba noli tambo na ibana na ba bato bele o na ibana na bango te na niveau awo esalanga bien na bige kopa ngo eza bien ba ya pe ba sala koto foto yeba bango bakolo makambo po biso to za bakolo makambo na kini ne bakolo makambo awa bazali il fallait que yeba na pena bango ba Rihanna Domingo ba Anelka ba Fosette ba Shala Mama ba El Benzema moto mobali ba dazo banani tout ça il fallait que yeba na pena bango esalanga bien na yana ngana ngina mama pouvoir ote nde pouvoir elanga kaninga yo tolo bana bandelia bakoma mokonzi te babota mokonzi sikoyo kaka nde babota mokonzi wana balobi ke non mokonzi bataki yo osali pe eloko te balobi ke bazolongola yo po osali eloko te banda Léopard ebandaki masola Léopard ti lelo balobi président osali eloko te bazolongola yo sikoyo kolobani heureusement muto poser nga ba question zala mo la réunion liboso po belé bazala te ngata na lobara po monde baloba bosa discours sensibilisation pour ba voter bino na opeso image wana na to so continue na système na site avec na sauver ces anga de omona ngana loba teke na yele Léopard na sala ba fête ngana loba soki bo pesi nga pouvoir
na co-structurer mission na ngai liboso ekozala co-structurer kopo oyo obi co-structurer la nini kopesa association identité ngam na pesa léopard identité ngati tamba tutu bandolo na bapale na bango banini ngai lo na ben osala ka yango wana kinna na ba préfecture ngam na sala makambo wana tu ke léopard comme valider be misa statut bangambo tu ngati elonga na ben osala ka yango wana et puis très loin na yo ça le Paris sous bien tout ça les soirées mais non to ozong sara na bilo rwana mais non to lo ba bien air bourgeois qui décision na bureau pourquoi pas président azwa qui eloko moroté bien idée moroté ovanisa léopard mobimba oui ça bango idée autozui moni na ba réunion soit na ba groupe ba ming ba kokoma to boy te to bo koma mais voilà moi vite fait ko ozui mo idée moko boy organiser réunion pour ba bi ke ozo sala eloko te banda batia yo ki président c'est ça on a nazo telemela ko sala ozo telemana on comprendre ko sala eloko za net nini kokuta na Thompson kokuta na te balbi boy nde bat bazo longwa président aloba eloko te ndenge ba réunion to basali soki ba to sali ba sortie officielle mbilinga mbile côté na kati ya groupe président aloba eloko te tilelo bazolongola yo président ozoloba eloko te oyebaka ke bato balongwa mokolonga na loba yo zalat moko na bimisa vérité ya makambo soirée yo zalat mais avant wana après soirée bato basala réunion en ligne onga na zalaka na déplacement babeta ba diabo venanga César nga di témoin baloba o bakoka koloba mais siko tango nga na ye koloba bato balongwe pona nini na yaki na vérité en fait nga na muta vérité nde na boye mo makambo oyo yaka makambo to na poto na kini muta ondima muta ate muto mo da koloba na ça va le bien mo basula te bufente yete on comprendre Rams eza makambo ya awa na bimisa ba vérité ndenge makambo leka ponga na bena mokonzo ayoka lito ya gauche yaki na droite tamba lubaka ba diabolizaka bato mais bato pe lokwa babino bozela version na ngai pour boyoka nga kasi yo zalaka na réunion to nga na lobby nde bato bayo longwat ezala nengo wana mokonza lobaka pamba te to rote na biso mwa mukepa to sosola na biso kande gayar mokonza lobaka pamba te mokonza lobaka so azana makambo oloba mokonza lobaka so azana makambo oloba akoloba te ko no bulu yeke ote bo bandika mbala moko boyo nga tango na yaki tango na ye ko solola na sololi po ifale na yoka mbilinga koti fa na yoka gauche na yoka pe droite na ya pona solo na bino batonga na ba il faut na rendre bino ba compte na utagi na ye na vandi na sololi na bia makamongo ezande boye to na sololi to monika après réunion bato balongwe vena ngai c'est ça ngadi kleboa ve César le oh mais pona nini to ki peniti ya longwe te oui vient avec ba raison personnelle à longwe autogo selon la caméra taravi kolo bombo to so makamne na caméra ve César abi oh mais ndeni bino bolobaka président longwa mais ndeni lelo président lobi bino ole boya contredire bino bolongwe ve César alobi lokwana ve César ngadi ngam singana namna mutumo soza na bata vrai okutana bona vie na yo ngana koza deuxième ngai nina boy na koza deuxième puis bato bakenda wana na koloba te bato bakenda wana na koloba te ouais bato bakenda bayebi ke Joana te to kosela imagine ke bato bolongwe bon pona nini bokomo beta diabo poni bolinga bo diaboliser ngai pona nini comme so bokuta na bato bobeti lisona nga mabe nga sali bato lota ya léopard ya cop le yo boko longwa léopard boso dokuta ni na peso mbote te to ebi ke ba longwa o président yo kuto sala na réunion kan leto lo ban ligne bato ba boya ke na longwa obi ko sele ki journaliste babi Congo Vibration nera masole zalanga balobi Laetitia Bongesi balobi bazolongola popol mopasula so na lobi go naza pour yete balobi tozolongola ye président parce que président
expliquer bana léopard banda biso tous les léopards na ba mbote bino tout bozali na bona tanga boye mwana tanga yote tous les léopards ba mbote belé hamsa gaya na peso mbote belé léopard yelanda biso isikoyo liloba nino ko yebisa les léopards ba retenir en tant que président na mbilinga mbilingo ekota mbilinga mbilinga ezate léopard eza tranquille laisser les morts atterrer leurs morts moi bato bakufa si bakufa comprendre kobeta lisola ba wete yo na bomo il faut kumisa lenzambe mon biso to likola mabele bo bato bakufa bana sa mabele ne to abuso to lamuki faut to kumisa nzambe to vanda raté bo to beta lisola o to beta lisola lwambo o to beta lisola ya vena so beaucoup o to beta lisola te comprendre laisser les morts enterrer leurs morts léopard et ali biso batu makambo léopard edino image arabe Paris tombé yo kanga na malem zelana no rams na 6 entre parenthèses rams na 6 yo arabe na léopard edino image arabe na léopard apesi candidature à présidence amutu oui amayele sage bazo longola yo edino image sage bazo longola yo edino image sage bo bazo longola yo neti yo lo babondi zo douter na edino image no lobi boy beauté image arabe edino image yo bit beauté image arabe awa na léopard patron Paris mobimba Yozara awa Zebele arabe Rachidi le roi Hiroshima asana léopard Emela na biso batutu ba ebisi ngai que moi réunion stratégique moko boye bon na date pena na ebi bien te mais bon na bora na lobango mais réunion stratégique moko salisi pour na président Sika balongola yo batia président Sika na ebité eza confirmé ou bien eza réunion si tozo confirmé réunion kututé pour nenge boboya ki na longwa bolobi ke bopuselinga 6 mois boboyi te ngala linga ya longwa ngate ngabe na linga ya longwa nabi na toyokani na bureau il faut to sali cette élection donc na profiter kuna annoncer awa il faut poser candidature le 6 avril, il faut poser candidature. Non, on fait toute l'élection le 8 avril. Oyo, au Bofotanga, ils ont le 8. Ils ont le 8, il y a pas passé. C'est que moi, toute l'élection le 8 exact. Pour topper ça, bateau va postuler temps. On peut comprendre. Tout ça, là, c'est que l'élection le 6 mai. Ouais. Le 6 mai, tout ce qui est bateau va postuler un mois. Le 6 mai, tout ça, l'élection à Paris. Est-ce que vous poser candidature? Musuba sala dinga biso pe total ego zape yo poni olinge za yote ego zape dino image ego zape dudu kuku makambo yo ezaka makambo ke bato balingaka te bamona mutu omoni biso makambo balupe moto banda na biso ngo kala okoya te ke o bazipaka étoile te ngana mwana mère na biso na père na biso ngana na makambo na ngai oko meka kutute ngana na makambo penda ngana na omoni batutu na bao bakena na bao baza bayebi ke ngande makambo bayebi rams bino so boza ba léopard eza ponga na zati batebele bana kata ba léopard na ya ponga na mo ba moni chikicha basala wana seza ngai balobi me bo panzani bana wa panzani na léopard et panzani léopard et bana makamba panzana kala oh léopard mona UGCD ezaka léopard bazalaka na kati ya léopard batu to mona na UGCD wana kasi on a lobele tout à liboso ba vi ke bo bana miki yango bango balongwaki bango baza mikolo ba grand bonga na mina mwana te ba mulai lo wayo to grande te ba pena ba bon ba leka na ba chaîne ebele ba kini ba tangela ngo pena ba kini batanga pena biloko wana do bino bozaka bana mo bi mikolo ya internet bango ba sala pena ba professionnalisme ba leka na ba chaîne ba batanga musala eza ba biso na ngolo ba bon muto uto sala économie na TV sala ngo biso bato tanga mama TV to sala mama TV to banda ko sala conscient ya musala o banda to banda pourquoi bazoboya rabino léopard bazondima bino te ba biboza bana miki bino ka bozaka na internet eza hypocrisie eza soif au pouvoir et hypocrisie ba ondima pe yo to ka sende basola no bomba ndima ngo na sima no ba ondima ko te mais atoka moni yo tamso obanga pour mulai boy alinga sola no ramse mais a obanga parce que mutu lo ngai na yebisaka batu déjà au départ que magi la balançoire makambo na yebisaka batu déjà au départ que grâce mbizi makambo ria na makambo batu bandima te lelo batu tu bakomati omoni
tala bien na ba Facebook na ba nini omona mutu ta koma omona kelia ma desu pa grâce mbisi o ye wana na petit Rihanna o ye wana na Nolita Mbolesage ona mais bozaka koboya ti eza avance biso to wana ba avance na ba makambo biso to botama boye Rams na lo banonga na ka boye tuna ba masala ngana kini ngana ka boye ngana zana ba avance ngana na ba avance tuna ba NL na ti lokole tuna ba PM papi mboma Masalanga, merci pour un bon anniversaire. Naïba écoute ça la surprise. Merci mon frère. Tout n'a pas été belé Baïv Abdallah, Kaki ou Banane. On comprend? Bah des blaisons un fils de l'homme. Tout n'a pas été ce que hier à moi genre. Nga tarande de teminga no tando za mulaibo. Mais nga siko na beta bata bamilaya ba awa. Siko ba komara boye. So ba komi wana o John akamkuse. Allo barate Johanna mambo belé. Balobi Congo Vibration quand ndenge zalaka émission tozaki président Paul Lobelaka ne masole zali botika raté muto bomakop comprendre botika raté ko seda raté ngana sepela na ne yo zalaka ko seda raté pomoni fallait oye meloko mo boye mikolo alo biloko e mima batu bapoto e soma ba mituka ya micro Miko yo kotika kate mutaya Rams monite tie na beso na bina kipe batu na perdre to kutana dans 5 ans wa total la position dans 5 ans wa kaka total na la position makambo ezande to continuer Léopard ezali moi Léopard na bandela kango na lobaka na Léopard nde makambo batu musu bazana bango kaka batu omoni likambo basala kango na kanda to na olingo prouver esimbaka te Rams nzambe likolo esimbaka te Congo Vibration na bona olonga Congo Vibration na laksa mona ke sala Congo soki nini eko simba te yo yebi ndenge zebela aloka esa yo yebi ndenge Rams aloka ka pasala makamna yo yebi na ote yo ye kaka boye bon fona déstabiliser Rams atala makambo utolo bana bandelia o yo folo ba français po nini kaka ye folo ba balobi kaka Rams folo ba kaka français yo ngapena yebisi bino est-ce que ba masoka ye na France lo ba français vraiment ça nango complexe à congolais nga sa so nde aza mayele ya langue mutakoza mayele te pa lo ba langue te ya bongo te et bo so utaka ngololo ba portugais c'est que yo za muta mayele alors non langue so yo moni nde yo motolo ba so yo moni ko uzala l'aise na lingala no potindika bien eloko fula vena mso zakre eza lingala na vert ndenge via na otindika ndenge via na hotel milatije mais le love zakre yo wana démonstration honorable député makambe vanda aza mayele na oloba zakari eza teke pour le bara français zakari eza nde mayele eza makama langue de maele ya ma connaissance o mutu azana na mutu a exploiter ngo na lingala na anglais to na français maele ezan de connaissance o mutu azana ngo président to comme na biso vers la fin pour musanga si n'est pas dire tout ka lobi to kata kala mingi mot de la fin nini okoye ko yebisa monde entier bazolanda biso to événement ni le par exemple ngo o bana Léopard nyonso bazozela eloko nini okoki koyebisa ba la bobo bimisa Rams Zebele Doudou Konkou beauté image le meilleur de Paris hein et d'une image le sage ah on a Panama hein natanga déjà ML et puis awa nani susu awa Jackie Bilengi Magila Balançoire qui encore Nolita Mbolesage qui encore Léopard extrême il est bien ngana grâce mbisi la sexy petit na ngai ya parler na ibsako ke baroya yo makambo mwende baromoya nsako ke baroya voilà donc mbote na ba Léopard tout et puis mbote na mon ami hein masana ngai mon connaître c'est que depuis Kinshasa na bi ke Ramsa comme ça kuna donc merci na mon connaître c'est que toujours fidèle. Voilà, donc Mboteli Soussouna firmé Moubele. Donc moi on avait affirmé Moubele, Mbotena Diable Trésor Mputu. Tu sais bon que tu es en avance, mais on va en moins retard. Bassa moins rapide. Naebi sibino to sukisa biso émission naebi sibino soit kabino te pour Laetitia bonge si moi na mère na bango azali na pointe na kovandisa pe équipe na ngandenge zalaka
bana tu ya Congo Vibration ba tonto ya bien ba chéra bien Dentu ka bilili JC Mwanda bilili na kobosa na te Francis Wawiza FM na bosa ni te Blaise Zebele JC Mwanda Nyangana tuna nani akenda la diva Vanessa akenda Tazali la diva Vanessa balobi mwana mwasi apemba kimisaka bangongi mbote belé pour Congo Vibration toujours toza liboso bongo soki na tali équipe akini Jasi Luonja côté bango Arlette Mvonde botelanga bango déjà rankine pour nazoya bientôt na kini igete mbongo maman appelle l'argent na bosanité yanga ya motema yanga ya kati Zizel Beyoncé Kazanga mwana mwasi ya pembe la femme espèce yo yebi masolo Magiri Kinga toke na bango artiste ma world binotu Obolela Ramsa Gayar Vibration plus yango yo to comme vers la fin basala me belé et belé bozala bien toujours et soir à binoté bosuki hein yi